Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Narcisse Descendants. Bana poto, bana partout, balandi à vie du public. Émission y a impact, émission y a idéologie. N'est-ce émission de voter dans premier tour, veut dire deuxième tour exacté. Et ça là, on a bien temps on a coûté un abinoboui. Bah artiste, comédien, bah fashion, n'enga mabe, bah siliki po, bah zoyi, bah œuvre na bango. Nani zoyi bah œuvre na bango, to beta lisolo na bango awa. Bo sentinde bah zoya aspect zali mais n'enga méchant, bah fâché, méchant, n'enga ko saganate, to bandi koto. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour Rabi. Bonjour. Bonjour. Vous comprenez pas bonjour on ya kanda kaka. Bonjour papa. Papa là. Bonjour. Bonjour. On a fait un cigare. On a ça dans différence quoi. Voilà, tozana Jorvi, tozana Deborah, tozana Chapelet, tozana japonais, tozana coquette. Ba fashion na ndenga mukete balandi vie du public ya on a ye awa na bango to beta moi li solo. Qu'est-ce qui se passe au juste bozo silikela nini bo siliki pour l'association ya ANTPC masum de bonda di jaga basali élection te bo silikeli nini. Papa. Pardon coquette. Na préfère to vanda ko ngana moral de ande ya mabebo na ko beta ta moto to vanda. Bandeko ekomi ya kobeta muta moto boye mais c'est tout un problème ça. Toko da to fana na biso na ndenga vrai bulto sur la masolo ya bien. Toza awa na ambassade de Molokai chez Pinos terrasse bar bisika to beta lisolo ambassade de Molokai to ye ana Oshwe to beta lisolo na bandeko na biso ba artiste baza awa. Ndena tu ko présenter bino bo monde déjà yeli na bango ezaka na ndenga idéologie na ndenge ya vie du public. Bongo tokobeta lisolo na bango. Qu'est-ce qui se passe au juste na monde de théâtre? Bo silikeli nini? Ba futi bino ba cacher na bino te. To pe élection kaka ndenge ANTPC ba osala élection te ba coquette ba fâché boy. Papa au moni on ne pointe pas du doigt. Mais na ndenga mabete to fini mikolo te to lobi mabete mais ya ANTPC nanu problème eza to musko to lobela nde œuvre de l'esprit papa. Hein? Tolo bela œuvre de l'esprit. Nava nanda ku na habité jeu des fans. Oh le loso beke coquette a commis pièce bon linga ba sepela. Na ndenga mabete nde coquette a mesa non sepelisa bango ba bi ate. Mona mayele ko ma pièce na ye. Na habité na cha mayele nanga en jeu te. Mais na cha on en œuvre, na cha on a musala na sa musana nanga. Na mi pièce nanga publication. Mon boss Didier Masuki n'a commis place dans la publication n'habité. Tozo exploité, hein mon vieux. Vous comprenez. Salanga, balobité, na lobi na exploité, makambo ezo le Carabi, na bi na exploité quand même. Na roké nanga muteo, chroniqueur mon boy Rabi va publier. Ceux qui na lobi da bête histoire ndé va publier Rabi, à quoi poursuivre nga dans un mon au foutate. Na habité na kota na monde nanga. Na laksa batu ndenge nini bomona kaka koketi mona TV na vie wana vivande nini bomona kaka Deborah na TV japonaise na sala na TV bomona Sam Chapelet na TV tanga lati rôle ya mibali wana ba publiera bomona ka Jorvi Mwanda tanga lati rôle ya mibali wana ba publiera azan ndenge nini qu'est-ce qui se passe entre ba fille ya média na ngamwa théâtre na mibali ya libanda. Qu'est-ce qui se passe entre Mibali ya théâtre, na média ya théâtre, na basi ya libanda, la publication sur l'andana pourquoi? Na meki ko raisonner lo kwa nga bité to bando exploiter détail moko. Papa na commis pièce nanga. Pendant que tant nazaki na côté mususu. Na bande ko bunda ponga na zo pièce na kotisa. Œuvre nanga liboso, y avait mon boss Jean Chibochi bobo lobi nanga coquette. Comment filmer nga na financer n'obimisa budget nanga autourner filmer kota na site nanga rabi na mutu tanga osa musala amicha objectif mo il faut atteindre nga na cha objectif nanga il faut na atteindre na kati ya objectif na cha ba kocha ba filmer na ba site ya ba ko lakisa batu mayele na yo e na kati pour que mutu moko oyo na 6 mois qui simple caméraman technicien oye na Eco RDC to pesi au valeur ba bengi au cordon une fille au kutu
na limite na yebite to yebi o même pas na 3 ou 4 films ya vente en ligne et oye okomona ki star na yo ozwi ki sila olati ki pechanga olati ki Gabriel olati ki bakata olati ozwi ba nyonso ya théâtre batu bayebi na mokili ki Orgazi ki Audrey Panova ki Meta Pinga ki Amanda Feza ozwi olati ki Flor Bango ki star na yo o publier œuvre nanga mama œuvre nanga rabi ba publier lenga publication ba pirater yango publication eza œuvre moko bien signé Eco RDC pas Jean Thibaut Chiboabwa bato tozaki na bango nde mikolo balobaka que nyamo Elia Ramade ezalaka na kati nango bato tozaki na bango ozaki no lokote balokoti yo quand même topesi yo valeur tolobite mama zala meka ko gérer ozui vertis Nizaka soza mbali bakomo bengo pe messieurs soza mwasi bakomo bengo pe madame or place okuto ozaki bando mono demoiselle kutu respect donc place ozaki ba omona yo bazo ba omona ba bengo jeune fille bibi ata si femme Rabi oye ça fait mal hein Rabi oye ba pesi yo valeur bapé omoni balobara valeur la valeur n'attend point plutôt le nombre d'années oyi ozano kutelo kwa sika eloko moko boyeka ya sika bo excusez nga na lobi eloko mais ozano mutu moko ya sika babandi ko découvrir yo na loba po mi benga star ndozo mi benga star sala disons les kate batusko bando benga bato bakoma batuna entelo omona na te pona nini yo so mona nto mona nite mukolo mona bakamo azala kaka ba dérange ba tout sozo mona na te mais comme no star na monde na biso toza babaye yo basila ba pesanga basala ba succès mais non ba kotsa ba na potopoto yo zo kotsa ba tout te maman tu n'es pas plus star que bato ebele hein et puis ya ko pirater œuvre na non seulement pirater œuvre aye ba pesi valeur moko ba tio na place mon ko ka kutu ko zalate ba tio na place moko mona mama e mabe mona mama commune star mona mama kuta commune mama PPP à son âme to banda otale banda bo mona do ya l'équipe so l'équipe na ba manzita donc ce bochepe mutu na place moko boye c'est que compétence na ye azé quand même na compétence to ko lo ba que la confiance a rendu aveugle. La confiance de notre boss a rendu aveugle. Limbisanga papa nanga, mais votre confiance est rendue aveugle. On revient sur ça, on revient sur ça. Les temps na sol sapé bande comme Subazawa. Les millionnaires Pepe qui a la linga kaboye. Didier Masuki esanga rabi sam sano malamu. Yango na za mingi muninga ba boss. Ba patron ba si tu nga sur la banque qui toque. Pas maintenant na respect pe na salam sana nga bien. Papa vous fâchez kaka pour moi si moko a pirater pièce na bino. Non asir coquette autoloba a eu moins temps. On a chapelé l'artiste oh nazo moins temps. Avant na uta na groupe moko munene sika Nazara déjà un bon acteur pour na bandit théâtre moi kala non faisait les lotés mais na eu moi parcours à moulaï et sika ba guerrier ba teti bazala. Ngazana sinar o ba ans ba duchesse baza na pesi bango ba mbote mais ba ebike Sam Chapelé l'artiste Soda ya Rosarante je suis le seul personne dans le bango on a eu ça président ngai président Caleb que je peux pas ignorer na yebisa yé na miso batu que batu tout bazawa boko le ganga na kala maintenant jouer té donc par rapport à yango na yebi déjà et puis na mi yebaki lelo so na sala effort ya kota na mutu ya ba fan nanga et ça parce que j'ai bossé j'ai pris le temps de bosser trop dur. Papa Lisala, paix à son âme. Meta, Ovani na poto, na pesio mbote sikazali. Grand frère propre Loulé Léandre, merci na Osala. Na 2006 na bossa na raté. Parmi bateau babimsanga na Nzonzing. Tala né na otanga 2006. Akoma film Oyo Chapelé. Batia na centre. Papa nanga Tito. Bazu na Mupandi, maman nanga Kanunga. Batia Meta mwasi nanga. Papa Lisala, papa ya Meta. Bazui siko na Mupandi batie vide lo bateki lopango nungu tu es la seule personne oyo oyebisa ikala bipe ke tout bazana nazo baksa moi munga balega yoka na kala mais à l'époque tu n'avais pas fait du succès par rapport à Batou. J'étais un bon acteur. Ça dit na mi yebaki
kozala acteur ezaka ko sa succès té po ti lelo pe na leki baninga msute ti lelo et na batu pe baleki nga succès on comprend té on a kala oui on les gars na kala ya no kala c'est bon mais na boulot té exceptionnel bozo fâché boye silika mingi mingi rabi na lingu toloba mingi té tikela nga temps donc na silika mingi mingi pourquoi nga so na otala moi j'étais pas quelque part naza acteur il y a site mon côté naza acteur il y a producteur T naza acteur il y a nini parce que preuve tant nga na banda ba site ya internet ezalaka te nga na banda pe na CD te na banda na cassette na ye na rejoindre CD gloire à Dieu na komi na cassette na internet oui mais parmi batu oyo ba site on naza ko travailler eza na site moko ezaki ko inviter nga moi trop na pesi bandeko baza kuna mbote mais tangu ba benginga quelque part ba pesinga assurance en dehors ya retravailler place oza oza na avantage na otala avantage gabi OK c'est bon nako ke bongoti ndeko kingani ndeko kinga tokutana lobi na réunion na ya na kuti coquette na kuti jorvi na kuti na c'est nga moka te na yebo idée ndeni otetala boy bandeko na bino baleki na bino ba debora bazoya bocha bango pe maboko c'est bon to sololi ozo comprendre et alhamdoulilah Boulimbisanga, je suis vraiment très énervé et non mais attends, franchement, son nom Silika Boye parce que non tala après publication film mom sous bapesinga sous charge pour né naza bonara na ba charge. Em sous na décharger quand na film na publication na charge na zu film ya Jorvi na charge. Et puis tant na ozo sous film na décharger pour na tikeli bango siko. Mais ce qu'on a filmé na titre na déjà bolingwa gazon. Ce qu'on a entendu, ceux qui mutu abandi déjà ko pirater œuvre na yemoko. Asilisi a calculer œuvre muninga. Sikoyo yayo net yanga zo ya net na alhamdulillah il est sallallahu safandullah il est sallallahu naza vraiment na mwakanda. Sikoyo na loba boyi. Étant qu'un artiste que je suis, d'abord leki na ya na âge na président na yo na bima libosono. Simbano ya coquette aza grande sœur na yo boko yo kana. Bozwa tambo solola problème ya na théâtre ezanini bato nyonso bazala ba amitié age na ezalaka statique soki osi obotamai na age wana okosaki wana na age ya licence wanga bongo wana grandeur nanga te na orépételo eloko oyo oya mokolo te loba na adoyenne na ye peut-être mais a grandeur na ye te na orépété boye lokwa mino ba age na mino ezala statique bokola te moi je bénis mon Dieu parce que apesanga nzoto enuna nango te oui age na epusana nango et nous n'en te non parce que tu peux pas dire que ba simba la œuvre nanga yanga pe uti na mutu te et uti na mutu bo simba œuvre nanga te non linga te publication za œuvre nanga. Non mais ça c'est vrai, les artistes doivent vivre à travers leurs œuvres, ça se passe comme ça, mais na Congo comme il passe toko artiste c'est pas comme vivre na simama banga. Laisse-moi te dire, les artistes ne sont pas des mendiants. Aujourd'hui, nous sommes injuriés. De gens rencontrent n'importe quoi, disent n'importe quoi par rapport à nous, des artistes. Je suis en train de parler, si tu entends ma manière de parler, ou soit tu sens mon accent, tu vas comprendre que j'ai pris le temps d'étudier, quoi. Tu comprends? C'est parce que j'aime mon boulot, j'aime mon travail. C'est pour ça que je suis en train de défendre mon boulot. Qu'est-ce que je vais dire par là? Voilà, qu'est-ce que je vais dire? Nous ne sommes pas de bêtes. Tous apétés que nous ne sommes pas des guignols. Toyebo to salelo moto sangani to salelo morobo to boa kibino o uti poto yo vandi ou bien uti musala o vandi na pale coquette sexanga japonaise wa sexanga lobby après o benga ngako mona ngaki ngandi bokanga quoi o boa kiye après lobby tango benga alaxi mutu na ye atala o o benga ngapo betanga matolo tu vois je veux dire quoi avant mutu wana mankinga il faut comprendre maintenant que chapela foutela palais Chapela tamola na mutuka, chapela na compte bancaire, chapela vivra paisible. Vous comprenez? Ça dit, il y a mon faut bando calculer. Au moins mutu muso ko kota na doute. C'est pas de l'orgueil ça. Voilà, c'est pas l'orgueil. C'est par rapport à mon non mais attends. Comment on a embrasser mutu na film? Boye bolobi eza tabou eza mabe. Bo calculer na montagne ya mbongo na ganyaka. Bo calculer na pays na vandaka. Bo calculer nion surtout bo comprendre bena ke akoki ko embrasser te posa Sam Chapelet l'artiste à vivre na Congo RDC. Mais ce que nion so za pas publier pièce moko. C'est ça. Ce que zaki Iniedo, Merci Johnson na cheba ndeko ya nini? Pourquoi? Bango lelo
na okosate bandeko nanga oto sana bango musala ba yebi ils en barter et belé barti c'est belé OM sous l'équipe nanga oto banda musala l'équipe bango on comprend mais na mambo budget laisse tomber mutu moko koya a créer penani na sous exemple mo bref pour na tikela bandeko acteur moko uta Lubumbashi Maseba bato Lubumbashi ba yebi voilà Maseba ala taba rouge aya benga biso tournage tozala na ba papa Tito tozala ba mbali sombo ça dit il y aura tournage aye au jouer na janvier bo sala boy action tant que si beno na pembeni ah te jouer bien a simbi boy $100 ozo comprendre yo simbo bi ba mi fouteli caché o tient na poche o ba brifo souté deuxième tableau sikozo bima boy pakalo wazo katisa bo tout ani deuxième ya simbi au deuxième na ki bene pas ya ve na comprendre boma tala na ko sauter na 4 tableaux mais na créer 4 ti ba timbilanga na gagné $800 un acteur. Vous comprenez? Il faut tout vivre. Et pour conclure, qu'est-ce que tu avais dit? Qu'est-ce que tu voulais dire? Qu'est-ce que je veux dire maintenant là? Je suis en train de défendre notre œuvre, pas pour dire le mien. Nous allons défendre œuvre na maison Nabiso qui est l'éco RDC. Papa ya batu Jean Chibo Chiboboa. Mongonaye ako pesa en orphelinat. Ako zwapi mongonaye na école mo apesi. Mi s'est dit j'aime l'art, j'aime les artistes. Non, n'a misé pas na bango. Il y a même des grands au babima liboso na biso babengi pour lui dire ah yo quand ça vient ko sali choix bien. Na calcul na oche chapelé, oche coquette, oche Jovi. Ah, Jovi comment filmer wa? Ah, ozi oche ex nanyo wana. Ah, par rapport à nini? Bon. Evre na ya commis, ça va. Marie moi piratango, mais ça va. Siko bato ba pesi bino de la confiance te. Mais lelo nga na lo bana bino chapeler l'artiste boyoka nga bandeko tout. O bolinga nga ba fan nga, o bolinga biso nyonso to tozai quelque part, toza koto yo. Bo s'abonner sous makasi. Bota la souhaite ko échouer. Nga na ebisi bino film ya coquette ezobima. Nga na lo ba boye. Bato ba pirater. Mais biso kana kati ko RDC, to teka makasi. Quand on a RDC, tu as le succès makasi na kati RDC na oleka bino. Nga pesi bino année prochaine. Ka chaîne oyo, boyo sana nga émission bo comprendre mambo ebele. C'est bon chapelet tozoko ba solo mais chez ebele bandeko melo ko no mona bato ba fâché, ba yebisa biso te ba nani ba pirater bango et puis ba utaki wapi. Jezabel muta pirater œuvre na emoko Jezabel mutu apesi bino image netika na ana bino mena fula. On comprend et puis à PD moko bo atambola wana ye. Maman bel niveau wana. Tu n'étais rien du tout. Ngelo esanga passer. Œuvre nanga. Théâtre salé mabe abanga sumi kolote. Théâtre salé mabe batu bayani na mondo. Et puis que na yo comprendre le moko aluka e buzz aux yeux ngwa eh. Donc batu mo ba vandi baloba pona yo. Oluka penda buzz aux yeux. Donc batu ba yeba vanda ba sola pona yo. Maman nga œuvre nanga te. Rabinga combien loko mo boye. Ngana le kanakin babele langa. Nakin nana identité son le coquette bonjour. Muso benyo ne lamba. Yo babenga rotin. Baebi hotin vente en ligne bomi o mabe. Et comme si au star. Babenga rokutu te moni nakin babenga côté. Fie babenga boye na poto. Papa, omoni même micro bayemba, même ba redi a misi bayemba. Même ba jibe piana bayemba. OK poto luki. OK Angola soki lunda sonyo luki yaka ko investir na kini identité na zara awa kokati koloba mingi te to tuna pe bande comme ça na baba ki star na place oza na internet kuna na mutu aza kuna tango ya simbio na libo wando ta monakini mutabelela oto bayo relation na yo na ba comédienne monsieur Sezande ngako tunde na boy moninga na théâtre na ba maman na bandeko na bayaya donc dès qu'on a ça l'émission boy et quand nous savons bon silika comment on reçoit l'émission boy mais il faut na salango relation na yo na Ariachou Ezande Ariachou c'est une sœur on a adopté na Passy Naomi Barcelone na yebi na adopté Ariachou na Passy parce que nga nazala observatrice. Ariachou a style a divisé pour mieux régner.
Tant que je vie à Barcelone, moi j'étais trop attachée à Barcelone. C'est une sœur, famille à Barcelone, famille à Barcelone. Non, nga na boya collègue monté hein. Na boya raté, na loba arabi, so ki batikela nga espace te mais ero na coquette. Donc batikela nga espace, na zo espace. Yo lingo tikela ariashu espace te. Na adopté makas. Nga ariashu na adopté. So botali sen tout ariashu zo na tikela espace te. Na pourquoi ko lo bakenga ko tikela ariashu espace te. Nga na adopté ariashu ndenga pe ba adopta nga. Nani oyo a pirater pièce na. Nga Moutou moko excusez nga passez-moi l'expression a maël été a mi piraté a comment Lucasco a piraté nga aza moutou moko emso so ina bina la ki sa emso na photo boy rabi obi moutou o nanyango ton entend comme o moutou yo na yebite tu vois ayebani na moi vente à ligne moi film moko tomi balé sale cause à la moi moutou ça c'est bon coquette et là je en tout cas a projeté pirater ce ko yanga taka miyo keli matin moutou a projeté comment yo zo baza pirater ben puisque bateau yeso luka pirater na bango déjà basamu ici au qualifier ton intention abe intention j'ai de preuves na ko bando chelo ba audio ba conversation j'ai de preuves mais nga œuvre nanga au piratango te mon vieux mani na sala ebinde na doki na œuvre nanga au piratango te pape te omukendi la pato ebinde na olela po na œuvre nanga au pirater nonga te akebeta scénario nanga place mususu po ba bimisango mais problème te bo bimisa totas koyo quand est-ce que photocopie originale est lobela président Janvier boni papa ouais qui toko par la grâce papa neni go calme na moi ba fâché trop yo moi na ndimite ko fâché mingi ouais au moins na lati veste pour quand des hommes quand mon dosé quoi na la méchant mais dosé pour costume talaga ouais mais au moins il faut tout claircir opinion parce que mingi tu eli des sujets il y a les bosses qui ko dévoiler ko yebisa bande ko na biso qui film bondowe auto bande ko lela na ba émission nyoso to sala ki émission précédente enfin to comprendre mon piratage biso eza mukolo œuvre donc c'est-à-dire la fille ou asala ki film nae yemo onde mutu a piratage film nae donc quand on a auto tout est calé quoi yami balé ouais on laisse tomber et puis pour leur information je crois volume 3 tant monsieur ke bimeso na ko RDCT là j'en profite ya royebi ça ba fan au bazo et la volume 3 ya bondowe ko bimeso te poto kabelier yango ninga za suna bisote ndi pa na volume 3 yete papa isa œuvre na monsieur je crois oyebi ma production des alara papa na biso Jean Chubo waza mutema munene. Vous comprenez? Tant à comprendre que balimba côté na ba salade. Yango abika non, il y a plein des artistes talentueux awa. Obaro ça la plus que bondowe. Vous comprenez? Donc awabi bon, je vais pas me mêler dans cette histoire. Na tiki yango bongo. Donc yo zolo beza ye, yo salisha na ozoye mana douche na bino. Bato le pangu na bino ba oyoka. Mutu mwa yoki yo na coin. Abika te mono yemba na douche yemba bien. Yaka nzembo neza ndeni za moi bien na côté studio après studio na sali au clip après clip na sali promotion na sali ba CD après na sima yesu kwa yebita po yolo bagenzemo yayo non mais ba mission belé ba kata contrat producteur gentil ba fouti na bien te muto akene côté musu papa l'artiste Chapelet a raison je crois on a route c'est ça c'est une bonne réponse maintenant il y en a deuxième point na biso ezanini toye awa pona ko yebisa batu boye préparez-vous parce que film ya ndeko na biso mama coquette elingi ezala lisusu piraté lokola coquette azana ndaku o biso tozali yango totelemi poto lobela yango déjà ce bon moni film publication et que bimina site mususu à part RDC c'est que bandeko nanga eza piraterie là on l'écrit tout haut eza piraterie d'office. Donc, maman na biso, papa na biso, bandeko na biso, bo comprendre comment est-ce que Congolais a monté à Mabé. Et puis, bah, tu vas ça, maman, bah, ça, pas Nigérien, bah, ça, bah, Brazzavillois, bah, ça, pas Congolais. Ah oui, et après, bon, le bac, non, bah, Nigérien, bah, les Guébino, banane. Mais non. Pourquoi ne pas aller, pas bandeko, wana, que beau pirater, te beau perception, œuvre, n'a pas to na écho, et pas ya zanchi bois. Pour les ayabino. Au lieu de régler cette affaire à la télé comme ça. Télé, ça passe à Coran. Écoute, on ne rend pas de compte. Sauf que, au début, le Rabi, pour 1000 personnes, bah, coquette, il faut coquette à la télé. Et ça rentre des comptes. Mais pour 1000 personnes, Rabi, moi je mal, c'est mon œuvre à moi. Je mal. Pour les lots,
technicien au biso to pesa qui valeur donc bazo zoyer caméraman moko boye to pesi valeur lelo azana ba œuvre nanga eza na ordinateur na eza na box na ye nan ba image nanga box ya Eco RDC oh ya comme luka détourner pour à pirater ozu histoire nanga okebeta nangambo pour ba tourner yango Rabi je conçois mal au moni lelo to golo ba ya gola so ka kutani loko moko boye essuyer pour exprimer na nzembo ça vie jaloux ako exprimer na nzembo et alors Sam Chapelet le lois loko moko boye et ça les passe pour exprimer na ni faut komango papa luambo caméraman monteur waneza nani ngala ningi otanga côté mais na tangi kombo na ye po batinda ke mikate pa pamba ye mutu wana tangi kombo ngam na oloba ngai na président groupe na président donc kombo na ye yangwana una tangaki alors nangina loba ne boye ozaki no logo te ngana yebi o cameraman ba peso chance okoma cordon ya ngai Chapelet okomi cordon ya Coquette okomi cordon ya Zorvi okomi cordon ya nani susu na moto longola iboye avant na mambo yo koma cordon na ye te moko boya mbali ye kutuka longwa ya zonga na ye akoma pe cordon na ye akoma cordon na voilà te pa na ye za cordon te za isko cordon na biso et pa na ye mona musala po bazo tinde mikate bazo bazo manipuler Chapelet to non na mo yo zo fâché trop to malobeza omboga. Ouais, faut comprendre que bandeko baza kanda makasi donc bandeko na biso ya poto bandeko na biso ya partout dans le monde. Donc quand baba so moni ndeko sa nini obelela donc biso to hotel ma poto lo baboué et puis derrière bango il y a un grand monsieur au hasard quoi appuyer non on va pas citer le nom d'autrui ici mais il y a un grand monsieur au hasard quoi appuyer bango na ba bêtise bango mo bami bandete score cha bango na erreur biso ngi to lo baboué papa Jean Chiboa n'a pas de compte à rendre avec les gens. Nous sommes des artistes indépendants et le lot tokomi na Eco RDC. On était indépendants, le lot d'office toza na Eco RDC. Na problème nini o tomba ba zui biso toto œuvre. Beaucoup mo lukoboma biso ko casser biso. Na problème nini. Moi j'ai une réponse pour répondre à maman Coquette pour bayebi que nous sommes capables de faire quelque chose. Et alors qui va faire bouger le monde. Et bandi pe déjà batutu babi bondo o to sagion force à bato basa basali bondoé to yebi le na poteza nini comme film. Bon, pour être bref, moi je tiens à dire que bandeko na biso nyonso o balingaka théâtre congolais, bozala derrière bato balinga ba boma musala te oyo et ça la rabino bozala malamu quoi. Donc bozala derrière bato bazo soutenir yango le contraire. Nangina lo baboé, papa Jean Chiboa, banano bazali, bambotebele, je peux en profiter. Nazon eso. OK, d'accord. C'est que s'il faut chuter ouais, c'est bon, on revient. Pardon. Je disais théâtre n'a pas de koufa. Ils ont un DVD, ils ont côté comme ma chère et comme 1 euro, tu es comme on a tabisi. Au sommet chemise va passer pièce à théâtre. Si quoi on va récupérer à travers le site internet, les réseaux sociaux et combien tu as suivi bando qui va côté les sous. Bouti wapi. Toké pas maman psa japonaise koto. Ah pas le paie moi 10 000. Au lobby nini. Bon, on a regretté qu'à ma casse. Mon coquette a préparé le condo boé, le boé. Mais ton mon coquette a comina, ngambu moko boé, à mutu moko boé. Gabi, moi je te dis, tu sambe la cain, tu as bloqué en zoto et salaka. Quand tu as un aébi. Quand tu seras péqué, c'est un zéla wana. Son a qu'est danger aux al. N'a personne a péqué, c'est à qu'est danger, c'est coquette. Mouton a zomo na pembe na yo keba. Keba, franchement, zawana. Même si coquette keba na mon danger boso. Et mon qui tambola bongo. Franchement, to tambola bongo. Quand habiter Japon, tikara comme ça na suka. Tika to zala, totala. Bon, comme moi coup tu pas jouer pas correct boya. Ah boy non jouer té, dayeba ki. On moni publication o. On moni ce que bimi. Ah kimakin kaka. Wana ebisi bino. Kimakin kaka. Ce que bimi publication. Batbaolala na Eco RDC hein pour loko e salamine salamate na salamate na talango te na yokate mutalo ba via ba comédien ne to viva a na kin ne to viva na ba poto et loko salami ba la sango ba la sango ko ba boke pirater a foza ndokit mo mutwana a donc sorcière allo karaté la famille na e allo sorcieuse allo karabona tant que ça mo so mbal mais azaka sorcieuse allo kaka
polo kango sa mninge zalate kana na muta ko bandoki kaka eba mninga nendoki kazo pinga tanga ndoki te o yo sa misane monani ba no ba monyango ozola eloko yo moko pirater boya ba ningo sanse ko boma. C'est bon, on est en train de citer. Déborah n'a pas parlé, comprenez. Bazana Bakanda, c'est un absurde Déborah Lobani Mingite Aza triste, mais à l'obata lelo par rapport à Evre ou à Coquette. Déborah. Bon, je peux tenir? Tu tiens? Bon, je suis tellement dessus. C'est ma toute première fois que je sois quand même exploitée tel que je le suis. Parce que c'est une exploitation, en tout cas c'est une exploitation dont je ne permets pas. Ben, je dirais c'est la justice, que la justice fasse son travail. Parce que j'ai un cœur très... Je n'arrive pas à m'exprimer là, je suis vraiment... J'en ai trop, mais je suis vraiment déçue. Elle est vraiment déçue, notre sœur est vraiment déçue. Déborah, elle est vraiment déçue. On est là, on poursuit notre émission et quelques 10 minutes nous restent encore, Coquette. Et qu'est-ce que tu vas faire? Il y aura procès judiciaire ou bien ils ont des... Je suis pas mais si du moins on est piraté, si on est vraiment piraté, il y aura procès. Mais lorsque vous êtes piraté par vous-même, ça dérange aussi, tu vois. Bah, tu vois, moi quand je suis piraté par moi-même, et que c'est l'œuvre que je produis moi-même, il n'y aura pas justice et ça les lotés, tu vois. Vous avez le temps de parler avec un gars là ou bien avec les écoute, le son, le pakalala dont on est en train de parler, bah yebi et la preuve ça. Donc ce qui va continuer, tu sais. Papa Jean Thibault lobby comme mes œuvres na yomoko pirata qui vas-y mais ce que ça œuvre ya baninga au bandio piraté en tout cas justice c'est ça so na mina tanga moto yo to na sina bandi ko déposer plainte contre inconnu maître Dorothée m'a dit en tout cas je te dis Rabi ce qui œuvre nanga na senti ka pirater c'était un moukier en tout cas justice c'est ça eloko nango parce que moi na luka ça la œuvre ba tumsu baloba nga débrouille toi aux artistes aux aura ba mbongo bani na CD au banda aux ba mbongo bani na CD donc pour nos produits films nous a pas cité. Est-ce que vous avez œuvre nous a déclaré na Sokoda? Bien sûr na l'accès au document. Mais quoi pirater? Ben oui, ba pirater kasi. Mais quoi pirater? Ba pirater kaka. Tout ce que vous banga ni ça na déclaré na Sokoda. Rien mais c'est mon œuvre à moi. Papa, mutu azotala eloko eza piraté na mutu azwi mbongo piraté tenir compte à Sokodate. A tenir compte nango te eza œuvre nanga. Pirata rabino na victoire ba DVD amné te kama mutu mo aleki azoteka te ba DVD na bino boka. Ba DVD yo tambola nga na mona yo rabi. O tambola na cortège mo bazo kanga bato ba piraté ba œuvre yo rabi ozala. Na kisongi ozala nango. Ozala. Nga na mona yo bozo kanga. Lobi yango batango bango bazali susu. Papa ngai pe soki ba pirater yanga c'est bon to Hollanda. Là je parle de mon œuvre à moi. Moi j'ai une fille on a beaucoup lara. J'ai une famille. Ngane naza boye na sembate mais nazo ba responsabilité nanga. Na rolo baté na famille mo ba compétente tété. Mais nazo ba responsabilité na mona ke naza mwana mwasi na kaka Zanchi bois kaka mutazo intoxiqué na bokende. Bois intoxiqué nga azate. J'ai été avant et quoi RDC na zala nga Jean Thibault Bobo amonanga parce que na banda na musala nga avant et quoi ezala mais so na place bazo considérer comme tel papa na déclaré té na mutu eza œuvre nanga mais to comme famille limbisa ka mninga mona limbisi yo to on me fait signe que to consommer so moné mutu mais na butu yo mono soso amono ba poulet mayo Damas. C'est bon, on va citer, on me fait signe que Ngongango est coquille. On va citer quelques dédicaces et vraiment tous à Moukousé parce que tu es épuisé. Bah comme il y a vraiment tes pour canner qui donc mon boss Jean Thibault Bois. Papa langa merci ezalaka boy. Ezalaka boy non et biso surtout ba genre maman hôtel hôtel photo ko ya biso moté faut ba bamba biso libanga. Donc ils toi la coquette m'te ça bongo. Papa Théo Mukendi la patoche motomoko soin ba pirate ba linga ba pirater publication. Patience Mukendi moi c'est permettre tout original.
Hein, tatou original en couleur. Beauté image le meilleur de Paris. Nabo sanité Michael Kavena. Michael Kavena. Anana Issa, Karine Manessa, Bangonde Baïm National Nanga. Donc, Bambote Belé, n'a pas ma grande famille. Et mais ça, c'est mon grand frère. Hein, famille Mananga, Nabo Sanibinote. Timba, Tanya Mananga et Magali Mananga depuis Allemagne. Arte Pemba, maman na fait na Enzo. Bambote Nabino Belé. Mon petit frère propre Roli Bassou Carols. Starlet Nanga Moukié. Starlet Nanga Moukié. On est écouté. On a posé à Tambla, na mutuka à Tambla, dans la position bien. Papa, bazoranga ba mona zora moto comme état ba star ngo. Ini edo kuta zarabo etin. Fanao. Bande gobino pe bo pirater to bolinga bo pirater. Ngo botika po bazolo ka porter bino plainte. Na banana kuna bande go bazolo ba mingi te apone au succès goto. Et sur l'épisode Déborah, vas-y quelques dédicaces yana. Ben, je salue tout le monde, toute l'équipe d'Eco RDC, commençant par Coquette, Jorvi, Chapelet. Et ben oui, je le salue comme ce sont les autres aussi. Et sans oublier mon boss Jean Tubo-Tubois. En tout cas, nous sommes derrière toi, comme je l'avais dit. Et nous, on le restera. En tout cas, je salue ma famille Dibinga, Olivier Nganzobo, tout le monde qui me connaît, allez bisous. Ouais, moi te dédicace, n'a pas papa Jean Tubo-Tubois. Ouais, n'a pas mot na Samata Ifoji. Moi ça monsieur Lala wana, ya taille banene maman bonheur. N'a pas mbote ya biso Eco RDC, n'a pas mbote na maman Nadine Mwanda ma grande sœur propre l'aînée de la famille na Belgique, n'a pas mbote na Mola. Non, il libanda ya libanga Jorvi hein. Fallon Elia Momi, hein, mon vieux Didier Masuki mande fo pembe. Na pesi mbote na papa Jano Ikeke na pesi mbote na Rachou Pandaski ya ba Rachou Mosa pembe na pesi mbote na Kapora HP17 na pesi mbote na Volcan aux États-Unis Cornélie à partir des États-Unis na pesi mbote Makaya ya Badiron et dia kalanga na pesi mbote babia ba Nathalie Karine Manessa na yibi ce soir zoyiba mabanga bato ba yiba pièce na yo osiliki mabanga bato zoyiba toke Chapelet. Voilà quoi, donc naolingana loba mais natanga ndeka ba kombo po esa moi bien Shekina Mvumbi la star des stars na peso bambote skazali Clarisse Lokombo na peso bambote Fallon Elia laisse tomber na peso bambote sko ali na pesi mbote mingi na l'homme qui souffre de l'obésité financière Géry Sangola mutu mobimba mbongo eleka na pesi mbote na mandefu apembe mukolo Didier Masuki oyebi makambo yo côté outil pour nga na tourna biloko na yo donc laisse tomber na pesi mbote na Samantha Efoji na pesi bambote mama bonheur. Et ben voilà japonaise siko aboka pe ba oyaye mingi penza ya nanga penza Claude na sala na petit frère nanga Guilin na sala na bosani bangote nazobe opesa sumbote kuna na États-Unis et pas ya Mamadou Giz motema Elisette Bankaka ya Giz na bosante Nadine Mouswamba motema ya Miblo système à Koudé na Londres donc balataka makasi donc so balati poto ndimi na bosante Élysée Kasongo motema ya Michel Kasongo na bosante susute Chiri Chara de Panama na kati ya Paris boss gentil boss na bosani japonaise et ben tokotema na biso ça moi bien quand anga no pesa yanga mbote et pas ya Fabrice Nteka babi moto moko bien Fabrice Nteka merci pas na yo les millionnaires Pepe qui a la équipe à Makasi Didier Masuki mbala mande fois pembe de fois te Nadine Bolingo ya yangwana Linda Stone motema marai merci et pas ya merci ko motema Gobelisha maman ya Rich Henri Louawa un enfant pas comme les autres merci et pas Samino Mata motema Zetride Ilambe merci et pas Capitaine Bouchiri na bo santé seul kinkela gentil boabo ya ope yangwana Fabrice Nteka to comme vraiment la suka émission na merci pas Coco Dema merci et pas Bogo Sanderson en montage et Coquette mais exception en tant que ba congolais au kolim ça fait bande quoi no bomel bonka moto to lekina œuvre d'esprit te kolim ça baninga ngala sengel bango Rabi na ebité hein mon vieux Achille Mboyo
mon vieux Koko Mouya. Moutaye devant yo senga pardon te rabino sengele pardon non sandeni. Non, on a odoka. On est combien de temps avec situation on a kino e binga na odoka. Non c'est la œuvre nanga pour lobina lia. Mais so mutango yo o adopté ye pour olimbisa ye. On a adopté à sa reconnaissance te non sandeni. Non, Rabi théâtre. Je sengi pardon olimbisa. Ah c'est un pardon. Il y aura tout le mikolo boy. Théâtre Saloma Bea. C'est bon, chers amis, nous allons maintenant, nous avons cité, voilà, tu as cité Wana et Bandego Nangai. Ceux qui ont dit que c'est un pardon, je suis le pacificateur. On est vraiment à la fin de cette émission. Merci Gogo Dema de la Terre, merci Bogo Sanderson ainsi que Wilson. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Tozalaki Awa na ambassade de Molokai pour na cette émission. Merci pas gentil Baba Didier Masuki. Tokute Mbalasima pour l'émission Yassika. Merci. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon bon des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, narcisse des